Eza ngai Johnson Mbulula awa na Washington DC. Naza mutu ya Congo Democratic Initiative CDI, organisation moko ezaka na États-Unis. Lelo tozo kutana liboso ya State Department awa na Washington DC pona commémorer bandeko na biso o baboma na Congo depuis makambo conflit banda, surtout depuis AFDL bakota. Donc tozo senga justice et salema bandeko na biso babosa na bango te bakufa ki pamba te. Et le Congo est au Salema, la commémoration que pays au Salema paie place Moussous à part en Washington DC, et au Salema peine à Londres, et au Salema peine à France, et au Salema peine à Kinshasa. Donc, l'organisation locale à Copax, Genocost, l'autorité locale à prix Nobel Mukwege, président Martin Fayulu, Bamoto Bazokuta na lelo pour na kukanisa. Donc, biso tout ba Congolais ceux qui tout kanisi bande qu'on a biso te ba tout ba ko bossa na bango. Il faut justice et Salema. Merci. And I thank you for these. So patience isn't what you want to hear, but my colleague Erica is looking forward to meeting with you all. Thank you. What was your name again? Ben. Ben, nice to meet you. I'm Neil. Niels? Yeah. Salud. I want to thank you for what you're doing here. Okay. Thank you for your time, sir. Thank you. Niels? Yeah.